Message na bino nyonso bokoko boza kolobela komba kimbangu. Aujourd'hui nous sommes le 10 octobre. Nous sommes prêts un jour à Diwaya Papa Simoima. Vous avez encore 2 jours que je vous donne au nom de Jésus. Il n'y a que des choses. Ce qui va continuer à telema banda mbula oyo banda le 12 octobre oyo na komba kimbangu qui pour profiter pour bimisa boko ba célèbre nti bankusu que tsaka komba kimbangu tu vas collectionner de l'argent. Na bino ba kimbangise bozui bomengo ya kotonga église kimangise si base ya komba ya kimbangu le 12 octobre suka da bino message ngana zui pour 3 jours j'étais en pleine prière. Ba oyo va continuer ko ite komba kimbangu pour devenir des millionnaires, pour devenir des célèbres, pour devenir de qui que ce soit. Bana ya skeva oeza ina acte des apôtres 19 otanga banda la 13e verset na 16e verset biloko à partir le 12 octobre à moins que makamna za koloba na sambe la nzambe ya bomorité. Tout le monde qui aura encore continué avec le nom de Kimbangu pour faire une aventure que ce soit tokomona ya comme l'un des fils de Skema Nkusu, vous lui passez mon message. Azako sakana na ba pasteur, azako sakana na ba kimbangiste. J'étais avec Kisolokele Alphonse, le 5e fils de Kisolokele. Je lui ai posé la question. Yakato attaqué ba Nkusu. Yakato attaqué ba Indo Oyo. Il a fui, mais merci Jésus qui a respecté. Il m'a donné la parole pour lui que Zambouana, vas-y, attaquez-les, réponds-les. Message na pesibino est dans acte 19, 13, 16. Vous venez avec des histoires fomentées, avec toute cette manipulation. Ya buzoba parce que je ne critique pas les bakoko, mais je critique les actions immorales. Immoralité à Bakisi, immoralité du Kobo, immoralité aux Anabasi disent. Kimbangu lui-même avait beaucoup de femmes pour la bino boyébité. Il avait combien d'enfants? Kimbangu n'avait pas 3 fils. Attention, Kimbangu va fomenter toute l'histoire. Pourquoi je condamne Kimbangi? C'est parce que moi, Nazali Mwana Nkamba. Ngai na koina nkata ya Mikala. Kolanga Zambeo, nakoko kateko futa nyongo na yo, yango kotunga ikolinga, iloka na yo, yango kotunga ikomona patu kola nzela na yo, yesweye. Kopeka bomo ina yo yesu, kolanga Zambeo. Nangu bali na ye, nakoli na tangu Dialungana azakola ta couper na nkamba ngai na tindika buruete ya papa nanani lycée Fwasi. Je vous dis la vérité, bino nyonso boza ko yaka na komba kimbangu ngai Dialungana m'avait dit c'est très bien en kamba. Makambo ebele boza ko yela ka biso bino bisenzila masinu. Quand il parle de Mzila Masinu, Dialungana parlait de bata chemin de fer, bata ba ville minene puisque Dialungana dans les années 60 quand moi j'avais encore moins de 10 ans, moins de 5 ans, j'étais régulièrement en kamba. Il m'avait bien dit que makamu nyonso biso za koyoka izo kuuta kuna na nzila masini. Na hivi na wate kidangenda zo ngolokotela ngo wapi ni Na hivi na wate bozo ngolokotela ngo pe wapi. Biso makamu bozo ko yako yebisa biso na nkamba ko sema papa ke Kimbangu. Katuzemo ko toko mama monsono. Il ne connaissait rien de tout ceci. Or, Dialungana c'est l'unique fils de Diangena qui connaissait la spiritualité de son père et il n'a jamais quitté Nkamba. Dialungana c'est l'unique fils de Kimbangu qui connaissait très bien son père. Pas sur base de Sala Papa Sala, mais sur base de Bato Atikela qui est comme un disciple. Ça c'est l'unique fils que je connais. Qui Solokele, un administrateur qui a bien échoué devant Mobutu. Il pouvait bien faire quelque chose, il n'a rien fait. Administration n'a évidemment qui Solokele était. Diangena, je lui donne crédit au comme église qui met sur la place des alliés, mais il a utilisé campagne, manipulation, mensonge sur les témoignages, et comme il est là, et côté qui met sur la saga, na désordre, na mascarade, et aux alliés. Il a permettre les bateaux. Au reba comme ça, au balo de la combat Jésus. Au reba la témoignage à Jésus. Au reba la namakambo, ngai dia lungana ayeb sakingai. Yo poko ino koma Kimbangu. Moi je vis Dialungana chasser tout un véhicule pasteur batata ya kulutu ya kimesi bayaka na nkamba nkilusi sala boye ko sala nini o to yekwa pona na kilongo ebisime kilongo kuna makambo za kuna boye ko sala nani o to yeko sokola boke na zinga kuna soki kuna boye bili mapambo le mlezali o to yeko sokola mutuka boke na sokola mutuka je ne sais pas à quel niveau Dialungana a permettre Kimbangiste na ministre Souka ya comme chef spirituel pour dire que n'importe qui peut venir dire n'importe quoi sur Kimbangu. Les années 60, avant 12 ans, moi quand j'étais en Kamba, à côté de Dialungana, que je voyais très bien dans la paille chez Maman Mikala,
Il n'acceptait jamais que Moutoya Kofuka Melaye et puis Atielo Maboko. Il te demande d'abord qu'est-ce que tu es venu faire ici. Parce que Nkamba, c'est une ville jusqu'aujourd'hui sans audience. Et lui, il recevait des milliers de people. Et il les refusait. Pour dire que bon, il y a ça la ligne. Oh, il y a Epsilon qui m'a dit Nkamba nani. Oh, il y a Epsilon qui tamba ça Nkamba awa nani. Bon, il y a comme Kambo Boza Kotara la livre, je m'en fous. Moi, je parle avec ce que moi j'ai vécu. Je suis né Kimbangiste entre les mains de papa et Liboso. Mon message dans la boyoki yango. Oyo nyonso continue ko ise kombo ya Kimbangu kwa koma celebrity na musique na za ko salaka. Na kinkusu na yale iko kuma populaire kuna. Na bino pe bayindo boza ko kanisa ka été le fait de dire que oh koko Kimbangu siko ki bonzo. Vous n'avez que 2 jours qui vous restent pour changer ma kanisa ou bien vous tous vous devenez le fils de Skema. Donc le temps acte des apôtres 19 13 et 16. Bolimbo yebete Kimbangu yepete mtazalaki cause ya indépendance à Congo. Ceux qui besoin ça antenne, je suis prêt à vous répondre que Kimbangu, ce n'est pas lui qui a déclaré l'indépendance du Congo. Na zone si bino antenne et je suis prêt à répondre à cette question. Mama ni mama talo, mama ngaye, kontina mojote, mama ni kiyawe, mama lima yawe, yawe, mama na talo, yawe, mama ni kiyawe. Fulu ki kati na ye. Kimbangu est allé ligne par ligne po akokako bengana tout ce qui bukoko bino bozako kosaka na bankusu na bino ba les doctrines de bokoko pour dire que okoko Kimbangu boko miko tsa photo Kimbangu partout dans les murs place bozako sala ya babuzoba na bino bambukoko okoko Kimbangu photo ne. Vous êtes tous les charlatans de menteurs. Vous ne pouvez jamais mettre la photo de Kimbangu na place bozako sala biloko bokoko parce que boko yem sanga likamu moko o Kimbangu appuyer bokoko na biso. Sinon que voilà pourquoi ba belge bakanga Kimbangu tika na point. Paul Tango a Congoli Bambongo Nyos Babikeko Nyos Oyo. Les gens s'attendaient qu'il y a une valeur, Baolo, Palata, Babikeko Sale Makaba sculpture, il y a une certaine valeur. Batwa Satana qui va peut-être vendre tout ceci, mais il a tout brûlé. Oyela Kimbangu Tikana Yeb Sote Mundele Tamayaki en Afrique, Moni Bikeko Oyo, Ayebaki avant Noir Kebikeko, ça représente une certaine valeur morale, une certaine valeur spirituelle, sinon que comme moko pesa na puissance exacte et que comme quoi comme ça kana nguya escotika la causalité ezapete. Mais l'homme blanc savait que ces choses peuvent représenter une certaine valeur dans temps ancienneté. Mundele 1400 pour la Mundele c'est zéro. Pour un historien, tikana so Kimbangu ne même pas koko, but mingi na bansoni na vino zate bozako benga Kimbangu koko. Kimbangu est mort en 1950 yaza attends que tu peux mettre koko te. Il faut plus de 400 ans pour une génération benga baba koko. Kimbangu za mwana Nikolo kaka yuti koleka awa. Mais pour vous dire que Bamindele kama mona kala bikeko ya kala kuna. Misu na bango, banda les pasteurs, les catholiques, ils ont vu que biloko soto ke na pote nous allons faire de l'argent. Paul awa na Efeso, amona ki bikeko oyo pesa ki na valeur. Mais ou bien mbongo ou bien Molimo Centre, il a brûlé tous ces bikeko. Kimbangu, il y avait un choix pour lui. Ya koza bikeko oyo batu baza ko tikele gratuitement. Oyo mundele kutaza ko négocier pour benda yona ndako ba noir bako ba indo. Kimbangu ye n'avait pas demandé qu'à na banda ko batu. Lui-même quand il prêchait les gens connaissant déjà son ministère. Batu baza ko ya ko tika bikeko gratuitement. L'homme belge avait donné un choix na Kimbangu. Batu balo Kimbangu bakanga ki personne ne peut te mentir. Kimbangu n'était pas arrêté. La première fois Kimbangu a kimaka. Deuxième fois Kimbangu s'était présenté lui-même, mais avec une négociation Bamindele batanta ko corrompre Kimbangu que le kola bata baza ko yokela très bien. Tu prends tous ces bikeko là tu nous le remets parce que bango baza na business bikeko za ko rené na poto. Kimbangu na présence Bamindele a brûlé tous ces bikeko là. C'est pour vous dire que tous ces pasteurs, tous ces catholiques, tous ces européens, bayaki na business ya commerce, basala qui échange entre la parole de Dieu na bikeko. Entre la parole de Dieu, Nambongo, qui est biloko ezakala, non. Kende tina date na ba église nyons le réveil, o ser na chenette on otieza ya wolo la mona ki yango. Na yo ki était pesango epa na ngai. Parce que ça na ba biloko ya mabe, parce que ya ceci, ya cela. O pesango epa passer o question ezaliwana. Chenette ngo passer atumbi yango ou bien ke na koteka ngo quelque part ou bien comme na kingo ya mwasi na ye.
Bandele wasenga biso to pesa bango bikeko oyo parce que Nzambe alingi bongo te. C'est vrai parce que Nzambe alingi idolâtrie. C'est vrai. Mais est-ce que qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces bikeko? Batumba ki yango to ba pesa ki yango na ba mise na bango to ba na hotel en Europe. Bible za ko confirmer Paul était tenté. Na ba biloko wana pe ezalaki na mbongo ya mingi na mokili ya Efeso, mais il n'y avait qu'une seule chose. Paul avait tout brûlé. Bona mukuse, voici ce Motema mwanga motondi na mawa motema oyanga motema motema mwanga motondi na mawa motema mwanga motondi na mawa motema oyanga yabila bateo mawala mae ya bosi tete